Pona likambo ya mobondo. Papa, messieurs les journalistes, na eteni oyo mabele toza na kati ya commune ya Nsele, achema c'est faux. Ezali mobondo te. Ngai chef Jento na lobiki ya mobondo te. Comment possible bakoki ko sauter ba mboka ya minene eza kuna na kati ya plateau, ba sauter ba ye awa justement awa na Kinshasa puisque o eza commune ya Nsele. Eza na kati ya ville ya Kinshasa. Ezali na donc à peu près ba 10 km awa pokoma na kati ya kati Bomang. Ezali près na aéroport. Comment possible mobondo akokolonga kofika sauter ba mboka wana confie aye directement awa? Nazo ko adresser na l'état, nazo ko adresser na chef de l'état, nazo ko adresser na bakonza mboka, nazo ko adresser na ba général ya mboka oyo, nazo ko adresser na armée na biso fuko fongola misu eza lisusu mobondo te. Puisque mobondo na awa eza plateau te. Awa ezali Kinshasa. Sikoyo tango dia mobondo komi na Kinshasa balo eza mobondo komi na Kinshasa. Sikoyo bango bazoya kaka pona chef Jento ngaza na problème na bango te. Est-ce que vous avez na bateau bazo kanga mingi bazo trouver bazana ba armes militaires ezali. Donc bateau wana o bazo kanga bazana ba armes militaires. Bazana ba nini ba benga ba bombe. Bazana ba nini ba lance roquettes. Ba instrument ba militaire. Et comme pas mon bondo nini. Papa yokana bisayo. Merci. Et moi ni kindungo ezomono. Eza place teke ba konza mboka ba kotika ngo niti isolé bon. À l'époque tant afidèle kota ki na mboka oyo passage ya facile ezalaki awa mais lelo tozo tika porte yango polele lelo yo yango makambo kimoya. Est-ce que boza sirk na makambo oyo ezo keso makambo bondo ko papa nazo lo babo na bato bakali na kindundu oyo l'état atika bango te bayeka ka pona kindundu te baye na mission pona mboka na biso Congo. Chef Willy aza chef coutumier le kolanga. Chef Willy aza ndeko na ngai. C'est-à-dire eza relation te o soki ndenge nini bino bozo lobeana. Aza ndeko na ngai. Propre ndeko na ngai. OK. Soki lelo toza bandeko na ye, est-ce que soki mutu aza chef bandeko na boboya bango? C'est-à-dire chef coutumier azalaka a politique. Mais asolaka na bakonzi ya mboka oyo. Webi chef coutumier Platini moi. Bon, chef ngai bon pona ngai penza na koloba boye. Faut biso bateke kezo na zo chef si bon la papa mituna penza ko tuna nga mituna mingi te makambo ya Platini wana. Mituna nga penza na yo ki chef mais nalo na zo papa na zo bisa yo pouvoir. Lenga na zabo na koti na pouvoir. Yeko ya te po bisa ke longwa na pouvoir na koti ke loto lokalikambo.